Yele Mama Congo. Ngai tu oyo ebebe bonga code 16. Yomo batu boloba ke ebebe bonga. Code 16 peza activé. Mai yango yo. YouTube mai yango mai pe yango. Ngai ni nazali awa mama Songolo mama Pakala. Omuntu acha mote na ebandeli. Na ndenge ekobanda. Bomoni mukolo nazongisa mbongo akafitumba. Nasukola maboko. Mama Congo j'espère que ça na musala bana nyonso to bolingaka nga babone na nga ya kala oyo bolimwa kipo deja bobaliko ya kuyebisa ngai na matoi ke koti makambo yango ezalaki na YouTube yango ebandi. Ngai pe na TikTok mutakoki kobenga ngai te. Ezala moto aza ancien ya kala naza pe na camarade te. Kakamai na nga quartier tala ngai. Mama Congo ndenge dossier wana ezongi tala ngai. Ngai pe na yebi na ngai eloko te o. Kaka ndenge yo yekobenga nga tala nga maboko ndenge na sukoli. Naza pe na muleki na nga aza na ndako na ye Chantal naza ekobana no ndenge ngai ngelokota makambo oyo ya bato ya TikTok. Mama ngape Pilato sukoli maboko etali nga te mama. Soke kosima gloire a Dieu simbi pete gloire a Dieu. Mais kombo na ngai te. Mama Congo yozo badossier wana ekokisa. Ai soki babengi ngai kuna na fille d'étranger nga mpe nakei nalakisi identité nalobi ngai nayebi mpe eloko te o. Nayebi nanga mpe motu te. Nayebi mpe motu te o. Nawe nayebi nanga motu te nalingi na ngai te nasali bolamu mingi ezongisela nga mate. Ngai kombo na ngai ya identité na ngai ekenda kose retrouve na badossier. Likambo mwana ya Londres alobaka. Mwana Londres ana ndene marajisa. Kapenganga. Magali mama Congo azana ba document boye na boye na boye. Ngala mama Congo to bandolo banate. Mama ba pesa mama. Mama Congo bandolo banate me pona bo combattre Karine bolobani. Ngejo wana pe na zoki mama ba identité nga pe na bombaki. C'est que ngai na zape na likambo kino koloba te soki fils étranger bengi kuna ya. Ni deda ezala ni so ya nino. Ni dev. Ezala ni deda ni de eva. Deda ni dev. Awa ndenge to etali ngai te. Wana memanga mu mama na YouTube bata YouTube ba yebi ngana ko sala jamais na babone na zana ngona na bani musala YouTube tongo mais ngana boma moto pole lo batu baya kulubala ngake na feti ba mona ngawana moto kufa YouTube mobimba efinga nga to swana na bangote kala likamba dosio seko lero nzamba sali mangulu to komi ko seka to komi ko pesa na tamboto boza pe na ba moto ya ko nini te bino bo mama Congo dossier yango ya ndenge nini yango dossier wana bozaka na dossier bobomba bino bosaka na mindele bino bokanisa police ya poto ya lokola ya Kinshasa ko likambo ebimi beboke bofini mwa $100 bachiki yo tala tova na biso ko ba mama na ngai bayana nga tova na biso ko tova na biso bato ngani Europe yango no ba no ba problème nanu accusement tout le temps bango ba derrière Paul Kagame ba luka no ba maîtriser politique na bango nanu po ba bimi emploi ça bango de bazo soutenir Kagame po Congo ezala menacer massacrer hein ali bazo su buzoba na bino bato ba internet ba tche su na mutu tiko yo ko retirer sundeni te zala o zala o ade na dossier déjà kombo na yo déjà et se retrouver na dossier wana siko bozolinga boke ko baksa su dossier mususu bino kansi Karine ngo azazo bakasa okundo la dossier po eloko bobundisela ka epe to yebaka pete abomela bino mutu te alinga pe mande pe bobi azandumba molaso abima pe na mibali na bino te po bagu na bino eza ba choix na yete siko bobundisela ka ye nini kasi oza sir soki dossier openeza ya solo penza ke ba poursuivre bino wasi ke dossier na yo ya kalawana ekolamuka te elamuka mama Congo omoni to Karine banda ko sala so pepa mundele mobo so bando vana so pepa ya kota ando sala ki bébé cité
mama Congo kenda ko filmer ndako Karine avandaka no okanisi dossier wana elamuka te dossier wana elamuka po obandi makambo ko sala atterrissage forcé na badresse a Karine lelo te obandi yango lelo te tanga banda ko sala kinunu na ye bokitaka chikuna bokenda ko filmer ndako a batu image ezali ale bochiki te boye lisusu boke lisusu ko filmer na école esika mwana na ye azotanga ataku mutu ango asala bino mabe ataku tu Karine ango asala bino mabe Karine asalaka rando musicale ataku tu asala bino mabe ango ataku tu ango siko boyoka mama Congo siko mama Congo aza ko influencer Magali alobi asukoli maboko atiki na ye po dossier oya kala kombo na ye vraie identité na ye eza na kati ya boyi na ye makambu po ndeko wana ya Londres abengaka yebisa ye Magali keba identité na eza na kati ya dossier wana ndeko yango ya Londres na yebite so eza maara isa que je sali en passant je sais pas siko boyoka mama Congo aza na musale mais ndimi amataka ka live po a influencer Magali lo mama atika te atangi suna kombo era penenga zana fo era pe il faut apporter Karine plainte pour Karine laisser makila te mama Congo yo bunda bitumba na yo moko koke ko luko porter plainte te bo sangana na ba era na ba Magali mutu mtamemi preuve na ye boke bo porter mutu plainte te yo kene na dossier na yo mama Congo era pour apporter Karine plainte pour laisser makila yo mama Congo yo mutu rotinda era te era na conscience na moko so lobi un bon matin na la muki na ke porter plainte pour laisser makila yo te mutu rotinda era pour plainte ba futa mbongo era ofuta na plainte na ye yo mutu ofute la ete bo sangana te bo kene moko dossier mutu na problème na ye bozo sangana libosangani bino no so ebele likolo mutu moko wana penze so latisa motema mabende so za na faire na Karine traiter makamna na Karine bosangana tende bosangani wana boza liboki bosangani ebele mama Congo yo so basangeli yo bongo yo osepela te boboma mutu boye batu batala bino nde boboma ata kutu ba Rwanda kuna ba bomi ebele na Goma mais suka nango révolte ekoti pona makile etangi poni bino ebele boye ka pona mutu moko non boka mama Congo bandeko mais na likambo il y a pas ton nom dedans il y a Sikeza. On va pas revenir sur les anciens dossiers. On s'en fout des anciens dossiers. Voilà. Oui, mais pourquoi maintenant il a dit. Voilà. Moi, c'est chacun son nom. On a le baki tout à l'heure. Il faut y bien. Ce qui monte dans la live, attends.